papa talanga lisusu mosali bolamu yawe o yawe nzambe alingaka te na kende pena na vie wana nazonga mpo naza fils ya royaume na bengama na ngambu na ye faut la reconnaissance ya parcours na yo OK do eza pe moko ya ba témoignage to pesaka nzamba lokotanga na potopoto lokoto na nzela nini ko série moko na kala soki to bosanité crime moko ebimaka ya tala bobolo kyandumba wele kwani ko mwana kalasi yambula kalamba kaye bikinzalu ngana sala kriwana mais lelo yo tout lobia muta koyeba te abaki ye wa pazo kosa ngana sala mona kisantu mais lelo orchestre belé beta le jeune en telema avec géant boye abaluki na sima na moni pena caché makila na elamba na ye abisinga c'est moi Lucifer donc respect pena eza eloko moko base na vie ya mutu sang temps ozo respecter mukolo pe a respecter mwana muke mais ala pena mikolo mususu yo mwana muke ozo respecter mais azo respecter yote erare eza réciproque zamba longolinga kuna ayo lakisanga église oyo fa na sambela na kinene église cité Bethel na matadi pa pasteur Maté Beni pasteur Boaz bayamba ngai tango bayambi ngai ici na pesi témoignage ti bankadre ngai na sui baptême kuna na maya bengu awana longole catholique na réveil nzambe nanga papa yeah bola mosali na vinanga nakoki kobomba ngoteo lelo nga yo mbuma ya bolingo na yo na sena moyo yo nzambe tata yoka losambo nanga nabeleli yo papa nabeleli yo nzambe ko sala grâce baye ko solliciter nga na ba choriste niveau ya église catholique place maman abano sambela baye ko tala maman ba moninga na évoluer ba mwana waza na grâce mamunene mais poni no tiki kana ndako memela biso na chorale to former bato bayaki akoyemba nini akobeta nini mais nzambe oya sepelisa mitema na biso donc a transformé nga mukolango et puis nga moko pending na bano travail en coulisses na on travailler na décision bandi vraiment koyemba na lobake ezali kabo donc nga na lobaka na nazana grâce oyo nzamba pesanga ute éternité c'est comme aussi nazalaki na ndako moko ya muke bakotinga ezali comme si balance ya mulai bakotinga moni ndenga to pesaka ba kilo ya biloko ba matinga na balance ko muto zo matsanga na balance na tuni yo za nani abisinga yo tunanga na yo ebinga tinga mla ebiote abisinga zelo ko ebanga donc na te pesaka témoignage oyo parce que eza ba côté nzamba lokotanga nzamba koyemba donc vraiment ba geste ko bina et ba para bazo découvrir un certain moment na poussani pe moi âge na komba 10 ans ba 15 ans ti e bani ko démontrer ko se démontrer pas ina bato zomona ba para bazo sepela mama na keta na simandaku na moni na kutena libanga moko ya munene témoignage oyo na betango te eza opportunité nza ba pesingai na grâce oyo azokomisa nga lelo pe na mopepe oyo apesinga na moment ya lelo naza nango il faut na témoigner parce que soki toza ba ingrat liboso na nzambe oyo azosalela biso nzambe pe kozala ba ingrat mpo na biso toza bongo biso moko te na mopanzi mosobo toza bongo na moko ya balanga nzembo na biso azali bongo musicien tobengaka abetaka musique gospel te aza moko ba musicien biso tobengaka ba musicien nzambe te po tozaka na mwa différence wana ya kolobaki te musicien oyo azali musicien profane abetaka musique ya mokili musicien oyo abetaka musique ya nzambe frère na biso toza na ye frère Daniel Mbuki azali bongo moko ya balanga nzembo to ya bato bayembaka musique na biso ya nzambe penza oyo tobengaka ba adorateur donc bato babetaka musique oyo ya kogumbamelaka nzambe ndeko Daniel mbote na yo oui mbote mama butu elamu merci na kombo na Yesu to sepeli na koyamba yo bongo na
émission na biso ya solo la bien bongo ezali na radio na biso radio chiche to dimi to sepeli ko yamba yo avant to kene na moi moke to ko beta moi li solo moko to bike bino bozanga pe bato nzambe mais to ko vivre biso na kati ya mokili oyo tata nzambe apesi biso sujet na biso to ko solo moi moke ezali par rapport ya droit de nesto qui impolitesse so ko likaka na kati ya ba musique na biso o to benga ka musique profane te ko monete mission nene lokola Koffi Olomide azawana ya nesto ko makaka bana mike ba respect et puis bana mike peso ba ko mona bongo bango pe ba ko sala bakofinga Koffi Olomide mais comme étant moyembi tolongoli ki moyembi ya nzambe tolongoli ki moyembi ya mokili na kati ya makamoto osola siko comme étant moyembi place ya droit de nes pour na yo ezalaka nini. Merci pour la parole. Place wana nakolo baboye pour na cadre ya conseil soki tokoyeba ko respecter ba droit de nes toko déborder te ezo senga kaka ke yo oyeba limite na yo mokolo pe ayeba limite na ye soki ozana likambo kosola na mokolo yo oyo tanga classe yo oyo oyebi maloba nzambe po ezaka kaka te moto aza mopakano me asambela te bamosusu asambelaka na ye mais aza na vie le monde alors na cadre wana elongo na yo tant aux na Saint-Esprit okoyeba ko respecter donc voilà pourquoi ezaka na cadre ya maturité et puis na cadre ya par exemple ndenge bazo encadrer yo tamsuna ndengo koleli marche na yo donc yango pene la sera pena maturité na yo et puis ndenge ozo vivre pas na batu na vie sociale donc respect pena eza eloko moko base na vie ya mutu sans temps ozo respecter mukolo pe a respecter mwana muke mais ala pena mukolo mususu yo mwana muke ozo respecter mais ozo respecter yo te era eza réciproque donc tant on respect pour na na besoin pe yo respecter ngai donc ezaka makambo to respecter ba limite na biso et kozala malamu mingi bien kozala malamu mingi to respecter ba limite na biso to continuer na sujet na biso to sola mwa moke na ndeko na biso Daniel to yambi awa ndeko Daniel ko betela biso mwa moke lisolo na yo ya carrière no ya musique début na yo bandaka ndenge voilà merci pour la carrière na ngai eza vraiment histoire moko mulai eza histoire munene pena mulai parce que komona lelo boye nazana biso awa na plateau eza pena ngola nzambe na tamboli vraiment na ba parcours ebele ti leo nazala boye na bandi vraiment koyemba na lobake eza likabo donc nga na lobaka na nazana grâce oyo nzamba pesanga ute éternité parce que tant on a botami na eko kola na koma je crois na âge ba 5 ans ba œuvre koyemba déjà bandaki ba geste wana koyemba donc vraiment ba geste ko bina et ba para bazo découvrir un certain moment na poussani pe moi âge na komba 10 ans ba 15 ans ti e bani ko démontrer ko se démontrer pas ina bato zomona ba para bazo sepela na de fait père na ngai que son âme en tout cas akomaki na moment moko c'est comme si na komaki musicien na ye na ndako donc azalaki soki par exemple azana problème moko difficile azaki miate au mona fo azwa ngai mwana ngai vanda wana yo yembaka makasi banane ko yemba papa azali pasteur bon papa azalaki penda pasteur te mais azalaka musambeli bango abano samba na église catholique na de fait mama azalaki moyembi nde na kati église catholique azalaki choriste à part là tant on a vendu wana tellement ndenge na no yembela mungongo na ngai bano frapper ado sepela makasi vraiment moi na ngoyemba ka vraiment kitoko tellement donc comme c'est comme sur radio na yango na omoni parti mo bible zo lobatango David asimili ndanda azobeta azoyemba maladi ezobima na nzoto donc nandima kango parce que eza penza vérité na vandu ata nazoyemba père azo sentir omona koyemba na ngati ememi alali OK atanga olamuka boke mutso alali azo repos kolamuka na nzambe en tout cas ti na ke plus loin nzambe ko sala grâce
baye ko solliciter nga na ba choriste voilà ya église catholique place maman abano sambela baye ko tala maman ba muninga na évoluer ba moi na waza na grâce mamunene mais pour ni notiki kana ndako memela biso na chorale to former ti ba menga na chorale ba kotinga na groupe na bandi ko se promener malé mti na longo wana j'ai poussani ya comme travailler na église ti na longo na église après le monde ko zwanga na longo na musique ya église na musique ya mokili na musique ya mokili oh yaki pena musique ya mokili oui OK wana za parcours nanga parce que faut la reconnaissance ya parcours na yo OK deux appels moko ya ba témoignage to pesaka nzamba lokotanga na poto lokoto na nzela nini donc ça parcours donc en tout cas ti na ye ko koma na musique ya mokili quartier tonova na orchestre ezala ki ebele baye ko zwanga na orchestre moko songolo ti na on travaille na orchestre wana ti ba frère nani Philo Jana au musée à Shock Star je crois bien ça sona bo moité ba on ba non cadre bisona ko l'acception nga ko imba ma voix technique à voix benis tout cela na longo wana na travailler na orchestre ba traction de bogos na matadi na travailler na tono sala ba enlever les rideaux na ba de fin de fao so kay robeta concert bisona beta ba enlever accompagner beta ba enlever les rideaux na ba de fin tango Marie-Paul azorbeta ba concert na matadi c'est l'album na couvre-feu tous allez pena ba inviter pe le sitozo beta par là na ko za sko opportunité moko na keki santu ndena kota na orchestre ya Somo West il y a des fins de fao place ba no ko za musicien place ba zimalela ba baza to travailler wana ba mais on les kamoko munene au travailler bien mais to ko préférer to memayo pa ya général na Kishasa na Makanza na Bitabe wana unza Bitabe comme ça place on répéter to memayo kuna bokutana attester yo ti yeko sala ke journée moko to vandi pa dozi voyage to ke kuna ba meminga to komi wana bo tant to koma ki bango bazaki pena na programmité yeko kutama ke de fait général ya na poto a répéter ba tuni ba renseigner na yebiti na yete yeso ke aye vraiment bombo kutana bo solo la asa pena besoin animateur wana c'est ça beaucoup plus d'animation na ça ba animation na pe ko yemba na ça ba animation na yemba siko parti bango no préférer nga mingi na animation bo série moko na kala soki to bo sanité crime ko ebimaka ya tala bobolo kyandumba wele kwani ko mwana kalasi yambula kalamba kaye bikinzalu nga na sala kriwana mais lelo yo tout lobia muta ko yebate abaki ye wa pazo kosa nga na sala mona kisantu mais lelo orchestre belé beta betango alors ti kuna simba pete ezaka mama nzambe na zongi le na zongi na komaka na moment moko mama na ye ko zonga na siège na ndako pena biso familial na lalaka jour moi certains jours na moni nzamba a révélé nga c'est comme aussi nazalaki na ndako moko ya muke bakotinga ezali comme aussi balance ya mulai bakotinga moni ndenga to pesaka ba kilo ya biloko ba matinga na balance ko muto zo matsanga na balance na tuni yo za nani abisinga yo tunanga na yo ebinga tinga mla ebiote abisinga zelo ko ebanga donc na te pesa ka témoignage o parce que eza ba côté nzamba lokotanga nzambe alingaka te na kende pena na vie wana na zonga po na za fils ya royaume na bengama na ngambu na ye ti na ko sala ke na bi na ngoye banga zela le jeune en telema avec géant boye abaluki na sima na moni pena caché makila na elamba na ye abisinga c'est moi Lucifer place na vanda ki na kati ya ndoto kama na senti pena ma bien te ti abisinga loza na fo matana kilo wana ne ko matana kilo moko boy iza ya ronde mulai boy montre likolo ti kilo ane zo balancer batali abisinga kilo yo iza bien te to sala ndeni abisinga kita ya kita na kilo le na kita na kilo basinga mutu mazala ki pembeni wana garde atuni ndeni habite abima
Donc yote ngate abiyeti abima abimisa ngambangu lena bima na libanda abimiti kalbana na bimi na simandaku mama na ketala na simandaku na moni na kute na libanga moko ya munene témoignage oyo na betango te eza opportunité nza bapesi ngai na grâce oyo azokomisa ngai lelo mpe na mopepe oyo apesi ngai na moment ya lelo naza nango il faut na témoigner parce que soki toza baingrat liboso na nzambe oyo azosalela biso nzambe mpe akozala baingrat mpo na biso yango nazotémoigner mpo elendisa mpe ndeko moko mpe mobali en tout cas na baluka na nsima natala libanga moko ya gaya libanga wana ekozala neti distance banda ati likolo na bacorde mibale esala boye et puis bacorde wana libanga makila na talanga bi SPF singa omoni place soki bapeze yo kuna baobomelwa mbala moko naye kotala libanda nga binzambe na sa motema nazo banzambe na kobima ndenge nini na tala libanda na moni mai pena ya gaya lega na tala mai boye na limwa na lamuki ndoto erne 3h mama mokola ndenge na bondelela donc on dirait na bondela na façon donc ezalaki mokolo nzamba sauvaki yo na banzela ozali kokende wana ya bamiziki wana nzamba alingaki mpenza te parce que boko continuer na nzela wana olingaki mpenza okufa oui wana eza tolembola est-ce que koyembela biso na ntango nzembo moke te ya catholique nzembo ya catholique ntango bande koyemba na catholique na ntango wana na ntango wana nzembo oyo na noyemba mingi ezalaki l'église catholique les catholiques nzembo na sona noyemba ngo ebono sala pena en plaire mo makasi pe de fait pena solo alors c'est pena ngo mingi ata bato mona sona noyemba bano ya ebele mona batonda nelingai ezalaki ya Kikongo boy nzambe tata yoka losambo nanga nabeleli yo papa nabeleli yo nzambe papa yoka losambo nanga nabeleli yo papa nabeleli yo. On est catholique. Bien, tozonga siko mwa muke na makambo eza actuel ozobeta musique gospel. Vision ezani. Vraiment vision ngai nazo travailler pour na bénéfice à royaume. Kolongwana na mondo wana le na zongi nzamba longolinga kuna ayo lakisanga église oyo faina sambela na kinene église cité Bethel na matadi pa pasteur Maté Beni pasteur Boaz bayamba ngai tango bayambi ngai ici na pesi témoignage ti bankadre ngai na sui baptême kuna na maya bengu awana longole catholique na réveil nzamba lakisanga isika tina ke bayambi ngai na so baptême kuna na ziba fermement na koti pena mozindo ya prière po singa na kota pena na donc na sala ba retraite makasi ba veille de prière makasi ba jeûne na makasi penza na so pi de inane na ndambu parce que na se présenter ki na yemba habite po yem pose okoma koto moyembi pena ya royaume il faut ozinda na makola tata na sala ki yango na so ki pena temps. Par exemple, na kino kuta na frère Didier oya na frère biso Kalambay Didier solution na kuta bango kuna tito sangani na zwaka pena temps après sili ba monaki no siko koki ko salela nzambe ba pesi ngai etanda na bani ko servir nzambe na musique ti nzamba sali grâce na travailler pour na ko accompagner ba ninga muto na grâce to travailler na culte na église to travailler ensemble ti eko koma moment Neko zwa voyage ya Luanda. Tellement pe mabele eza biso, pe bile pe lo bibisika to chema tambe pesa meli biso. Amen. Neko koma awa na Luanda pe neko continuer toujours koyembela kosalela nzambe na église APCG na Shkwanza apena sili neko kota na neko zonga na Bethel parce que na zalaki na matati et na pa pasteur Teka awa na Petrangol na Kalaboko. Ti na travailler kuna motan kuna pe yeko pesa ke mwa mbonge yaki nzambe yeko talisa ke nazala nanu asi quelque part na concentré na lukaye ti nzambe yeko sala nga grâce na nzela frère nga moni jimiala azana na France lelo neko ako ano convider ngai na ba activité zaki na Siloé
oyo ezokamba epai ya pasteur papa Kakitito papa na ngai. En tout cas nayaki kuna ti permettre ke nakota kuna kozala na nga na Siloé kuna ti na moment oyo nazo travailler kuna nazokambama na maboko ya Révérend Kakitito. Sikoyo na kati ya église ya Siloé, donc oza nanu musicien na kati ya Siloé to oza déjà na carrière solo to groupe ya yo moko? Na moment oyo nasala siko carrière parce que nazwi pendant temps ya kukompagner baninga ya kutravailler na église pona kaka ya pona bénéfice ya royaume. Mais na moment oyo nde toza boye to contribuer pe na ba grâce ya batebele na koyemba boye pe to sala ka ngutina lelo parce que ça vient na biso. Mais ndenge naza boye sikoyo nazo travailler na base ya moment oyo nzamba pesi ngai na sala siko carrière solo. Donc eza pena makasi nzoto te. Donc ngamo na sentir za pena moment nanga. Parce que ndenge makambo ezokende le faut kanzambe. Il faut nzambe. Ba difficulté nino yo sokuta nango depuis na Angola na makambo musique. Ba difficulté eza penza moi ebele. Ba difficulté za moi ebele. Na musique awa na Angola gospel ou bien dans la musique gospel. Biso na musique gospel vraiment ba difficulté eza parce que tous en a besoin ba bandeko ba producteur pour un soutien. Tu as besoin de soutien au monde en décoisant les cabos. Mais au monde à soutenir azate. Au monde yo ko sala ka effort. Nzambe apeso quelque chose. To un jour yo moko o me katane fiske des chansons et single otali sango na libota na Nzambe. Par là tant nzamba ko simba ndeko mo quelconque abim sa finance pour que ne plus loin. Alors ngai likaboyo eza vraiment ya penza souci nanga opona loba souci ya carrière eza pena ya kala. Do nazalaka nango na lelaka nango butu moi Nzambe mokolo nini okobimisa likabo oyo pesi ngai mokolo nini okovaloriser yango. Eza na batebele baya sima na biso baleki mikolo basala ba carrière baleka bakenda ngai ta nazo yemba. Même frère nanga bakenda na bimité tonga nazo yemba même frère bakenda na bimité. Alors eza eloko moko vraiment ya kala mais tellement Nzambe azanzamba temps soki akokisi tana yo na likabo oya pesa yo ozana tina ko forcer te. Okomona nyoso kineka wawa nyoso kende wawa. Ndeko Daniel sikoyo depuis ozo préparer to ozo bandi carrière solo est-ce que ça déjà na album Robimisi to single? Album naza pena na préparation album bientôt d'ici là et aussi là déjà. Donc ça album aliboso. Ça premier album na ngai na sala album te. Donc après nazo sala sortie à carrière na général. Donc na minute album eza kalaming te aussi là. Aussi déjà dans studio. Dans studio donc je crois na limite ko sala 2 mois. Okay. Déjà mais nazande na single oyo eza na ba pen drive. Single eza déjà na ba pen drive. Ce album azo contenir combien de titres? Eza na 7 titres. Un single et c'est bimi. Un single et bimi naza na ba pen drive. Na ba pen drive maintenant nous lancer te na nous sali promotion te. Promotion nazo sala nanu eza na nu ke nazo beta kana bisika oyo ba invité OK na ke na beti na présenter ozali pendrive banzembo pour na utiko beta concert na église na biso ezala ki mois passé le 11 mai. OK quand même réussite yango ezala ki sorti officiel na ngai pour na la qui ça produit quand même réussir en tout cas kitoko makasi. Tina lelo bat bazo féliciter tina lelo bat bazo lobela concert wana do ezala pena concert moko bat bayaki na humiliation ponanga bat bayaki na ba doute bat bayaki akoyemba nini akobeta nini mais Nzambe oya sepelisa mitema na biso donc a transformer nga mokolango et puis nga moko pending na bano travail en coulisses na on travail na décision. OK type na yaki na ba non peuple wana ba ko zwa les meilleurs de la part na Nzambe na grâce Nzamba pesi ngai. Amen. Est-ce que ko yembela biso
morceau moko ya single eza na kati ya single na kati ya single bachan ezali nako ndeti single eza na kombo ya Shama eza nzembo eza Yawe Shama Nzambe na mawa bolamu na yo osali na vi nanga ngolu na yo osali na libuta nanga Yawe na pusani na presence na yo nkolo monanga lisuswe Yawe papa talanga lisusu mosali bolamu Yawe oh Yawe moto atalelaka yo Yesu azanga te komona loboko oya yo Yesu vraiment mon maboko ndeko dodi wana eza yo na kati ya singles siko tokozo apeta mo eloko moko toza na kati na préparation na kati ya album album penza monis net na imbi nzembo single eza na kati album Nzambe nanga papa yeah bola mosali na vinanga nakoki kobomba ngoteo lelo nga yo mbuma ya bolingo na yo na sena moyo yo papa Nzambe nanga papa pona maso yo salelinga lelo yo nazare konesa kolo lelo nazare konesa epano Shama. Merci ndeko Daniel kopesa biso contact na yo pona bato oyo bazana posa pe ko bengu na église na bango to lobi ke bozana posa be producteur so mutalinga produire yo ako contacter yo na numéro nini bon numéro ezali 941 26 35 09 941 26 35 09 941 26 35 09 wana numéro na yo zape na ba plateforme zape na YouTube za Facebook oui YouTube ezali Daniel Mbuki 4@mail.com sur Facebook bezali na Facebook ils ont les mêmes car Daniel Mbuki ya merci au frère Daniel tout ça pas na singo ndenge to yambio bandeko balandi radio Chige frère Nafso Daniel a pesi numéro na ya téléphone nous ça pour ça ko contacter ye mutunyo ça na pour ça ko benga na ba manifestation église campagne séminaire to producteur ça na pour ça ko produire ndeko Nafso Daniel bo benga na numéro oyo ndeko Daniel a pesi biso merci beaucoup ndeko Daniel ingénieur bravo